Salut à tous les fidèles. Ozalo Koso. Jerry Kobetox des Saints. Ozama Desu. Moi, na mobile abenda raboté te bota deuxième république. Jerry Kobetox. Afimbwa kekele. Na mokongwa mwana zoba. Ata toliaka na yo. Ata tomelaka na yo. Osa koliamba na yo kiposa. Lambango na moto. Salut à tous les fidèles. Nous sommes sur la chaîne YouTube Nabino, la chaîne YouTube Nabino. À chaque fois, nous sommes s'abonner et belé la chaîne YouTube Nabino. D'abord, Congo et Lobby TV. Où il y a serviteur Nabino Jerry Kobetox des 7. On est allé compte YouTube Nangai. Bientôt peut-être bon on site. N'engega masolezo kindi. En attendant tout ça on a chaîne YouTube wana et puis vous s'abonner à la chaîne YouTube Africa Telema TV New Look. Voilà mbalamoko na moni boss ngala et puis Africa Telema TV avantage na on est kana 3 chaînes YouTube donc masolezo kindi bien et puis émission na bino masolo mikolo na yebisa bino chaque fois bana mike ba contacter pour ba kozwa c'est kali mama ba ko ina ravin alors ninge zala kaka Jerry Kobetox aime les serviteurs na bino abenda raboté te bouteille deuxième république ayeli bino na numéro ya sika na masolo ya sika émission ya lelo vraiment surprise eza makasi a complicité ya Hervé Moyo oya simbelinga caméra lelo to yepe na kosala émission na artiste comédienne moko oyo bozotala déjà na ba film et belé vraiment donc bozotala ratala et puis eza à l'occasion de anniversaire na lelo tozo sala émission oyo na ebiti après émission soto ko kende wapi toto ko suka na ndako awa alors il s'agit bel et bien de Jelem Gloria Mambu oyo tozana ye et na plateau oyo toko panzanteke mais avant Hervé Mboyo afongela biso caméra tozo kene mbala moko ko pesa batu nyonso to botala émission nga masolo mikolo désormais biloko a Jerry Kobetox so lingo zwango so moni compte YouTube eza musika beta kaka page o eza na vitesse makasi o eza na visibilité makasi songi mabe donc kendeka na songi mabe wana mbala moko okozwa biloko a Jerry Kobetox ba vidéo ba information et belé et puis deuxième page ezali passage obligé wana na maman na moni nde Jerry Kobetox na ko sala tout na ko biloko na yo na page Facebook nanga ekosala bien alors à mon docteur John on a le bar à chaque fois comme on a une émission ils ont côté une émission Kalaming tes sponsor officiel docteur John et puis Philobo la qui sa maman sociale alors Hervé Mboyo fongo la caméra pour les anniversaire il y a artiste et cinéma on a pexamino chaque fois vous benga ngo maboke pour ils ba crise de moto théâtre Jelem Boni bien angolo nzambe. Santé na moni ça va? Oui, santé ça très bien. Parce que nous avons les colons à biso, il y a mon bâtiment malin. Il est comme ça, on va comédie, on va comment Nzambe trop. Ce que c'est toi. Comment bangani ba malade bo boa kana toni. C'est toi lingete Jerry to lingana. Toi non tum soto lingate, to lingate. Parce que après Nzambe na za liboso. Après yo, après mutum sus, après mutum sus. Pour toi que motema nanga, mais Nzambe za ka nombre 1. En tout cas, c'est le plaisir na bato nyo surtout ba Holanda biso, ba oyo ba misana ko Holanda biso ndenge ezalaki kaka na pour mikolo to mo publier ka na Facebook na royamba intel, mari baninga msubo wa pexa o j'ai tika ko komara bongo te, il faut na publier ka na royamba leti Blandine Mafuta na publier déjà na royamba et pour ba fan na pe bazala déjà au courant, même si peut-être pe ba ko pesa ba question ba linga ba poser artiste na bango. Donc venanga adresse motomètre beba zibeba mwana poto oyo mwana l'endroit ça la 6 mois na kina katanité mbongo esilité adresse motomètre alors je l'aime na yebisa ota la caméra oyebisa ba fan na onyo surtout ba lobara butuna moi ki biso to ko wapo na je l'aime tout ça vraiment ba fan club na ye numéro 0 un mot gentil na ba ngonyo so ba et puis jour anniversaire na yo pour la bandero nyonso to benga ka ba fan te bandero nyonso balinga ngai yo basepela na ngai yo basutena ngai en tout cas il jour na ngai anniversaire na nesenga makasi po lelo pena likamba kande ezate en plus ça jour ezaka anniversaire date te ezaka date mais ça jour au pena botama ezalaka vendredi le 20 janvier oh oui
Donc anniversaire est tombé na jour. Parce qu'on a date, na jour, on a ne sengo makas, na lingi bino nyonso. Eza ba ami na nyonso Facebook. O bozo souhaiter nga ba joyeux anniversaire. Ya forme nyonso. Yo ya mabete. Nazo pesa bino pena longonya ba merci mingi. Nzamba continue pe ko batela bino ngape na linga bino mingi. Biso tout le monde question mo ya curiosité. Okoki agini. Ils n'ont pas si peu l'Obama. Maintenant, on a 40 ans, mais on a 30 et quelques. Oui. On a 30 et quelques. On a 30 et quelques, mais 40 ans, on a une coquette. Merci beaucoup, Gloria Mambo. Vraiment, c'est le plaisir de battre surtout à Hollande. Biso. Héros Kalouke, à Londres, na Peso Bambote Belé, maître Oaza na Belgique. Talaka Kaning Bolanda Remiswa, Jerry Kobetox. Et puis, na Boussanité, Guy Matuidi na Peso Bambote et Belé. Et puis, Meme Sifa, na ONG na Yozo Sungabatu, Génération à Lobby. Alors, Gloria Mambo, les lois ont évolué. Et puis, il y a Queen Mother, Kilo ya Monde, Vie, Opéra Outé, qui fête anniversaire, naïe. Mon aïe n'a publié, qui a na Facebook. Les lois ont évolué dans le groupe naïe. Yebisa biso ambiance ezole kandenge nini et puis mikolo yo bino na sepelisa boza parmi bato pe ndenge papa na ngai esika na bima modero totoka ndenge simbi esepelisa groupe na bino pe nouvelle vague quand même pas mal de films au bozo tchakuna bozo évoluer ndenge ni en tout cas tozo évoluer très bien toi bien très bien mamunyo so yaki toko tozo évoluer quand nzambe azo sunga biso azo batela biso azana biso elongo donc toujours liboso bozo kene toujours liboso lelo ekamusanga na mitunaka Queen Mother akenda na ndako moko apona bino nyonso to ezalaka kaka tanga komi to tanga bengi nazo recruter boye ya sorte onga na mona kabino wana non apona biso te biso bato ya epana ye poni tinga na eba na 2009 ton na yaka ba ne mususu na posa na kota quelque part mais esimba te 2009 ndé quelque part on lo ba ça masolo mikolo c'est important te et c'est que place on place ma bé eza mabe eza groupe mukio ben na koma ka sauter da groupe munene na koma ka sauter mais na sala quand même ba demande d'emploi pe ndé ba lo barkete sala demande d'emploi enveloppe kota bo sala bona salaka et donc etikalaka na kini ba présenter nga mutalinga mimanga za niesi ya songolo pakala donc nga mona iko hésiter tant ba to ba kombani ko loba mais ma tambe na entend na yena 2009 et pas Queen a boya ngate to soulane très bien à part Rwanda tout ça qui très bien avant les lotos on a quota dans les lotés parce que le baguette les lots anniversaire nangai mais avant tout qui na 2014 na quota nazaki très bien tout na okende na ndako nazolia maramunyo tout ça qui donc très bien donc yo misaela rano déjà test avant. Non, on a mis ça la test. Depuis parler. Non, on a mis ça la test de gérer. C'est test en côté. Mais pour eux, mes amis, qui ont baba tout bien. Et ils ont raison, c'est ça là que au 20 ah, son a qui beau. Ah, il ça propriété, son a qui beau. Mais est-ce qu'on a été indépendant? Il y a pour n'année. Tema yamba mutu nyonso a pena maman. Ma maman présidente, on a appelé ça bambote belé bisiko zali. Il peut auto fêter anniversaire non les 12 heures parce que to landanaka. Toi n'est qu'à 8 jours. Il pas autant qu'on fêter les 12 nga ils tourne nga lelo donc on souhaite donc na éviter joyeux anniversaire encore nzamba continue ko battre là parce que on a za lelo et ça grâce à Queen Mother. Nga pena zo on a za na que on a mon hôtel actrice muzo za bimana mbale simbate yo simbate oui parce que muto boya mbanda na parmi si on a mon ambanda, be mutu moko yako betela le gele mo bine zana intel abimado. Tika bloquana plus place na mona kana. C'est que yo papa on a problème. On a problème te parce qu'on est à l'aise. C'est que des problèmes mais à cause à besoin battre. Ah bon? Oui. À cause à besoin battre moi mon bal faut pas respecter mon sinae. So lingi moi si, il pas repérer respect. Na entourage na nyonso mais pas le bazar que te faut azuna camarade ya meka bala mungwa te. Na sambu sande moi sinae. Moni. Alors merci beaucoup, j'espère que tous ceux qui ne malembe on est aquí pour une ambiance émission vraiment là-bas qui venait fona tout non j'ai les makambu ya groupe na bango ebele pour masolo et qui est bien pour groupe oiseau évoluer à moi Francis tu Moulouba cher na pesio bambote belé
et depuis la Suisse, et puis depuis Rumatuba MP3. Donc, on est lamba, donc on est lamba, on a senti la collection mystique. Si les grands musiciens va confirmer, aux amis mystique. Kacharel, Maboko Bank. Donc, moi, c'est moi sur la prière. Et puis, sur la montée belé. Et puis, de la part de Hervé Moyo, Tony Kiala. Tony Kiala, on a beaucoup dit Hervé. Faut qu'on m'arrête. Caméraman Angola, ça lit bien. Donc, JC Gala. Voilà, les boss. Donc, Talararayo. Et je l'aime. Tout le monde dans le groupe Nabino. Les lots dans le monde du cinéma. Bandeko oya bino bato boye lelo na ba oboye kokuta bandeko ba ye lelo il paraîtrait ba yeko luka ba client makasi na monde du cinéma. Est-ce que je n'ai pas confirmé biso yango bien non commerce ni basala boya luka ba client na monde du cinéma kasi zelo ko commerce ba mo sala andimi te ba client na monde du cinéma commerce biboso ezali aye kotera nzoto na ye ba client bazaki libanda anozo bango bien te aite kanzoto na ye na monde ya théâtre mibala bata ba poto ba vanda te ya mibale batika ka bolumbu na bango na ba vidéo na ba photo po tina olo banana ba preuve na la liste ya ba fille oyo tina ba fille ba bina ba clip batindelinga bazani batindeli au moins $100 batindeli au moins 200 otindi bolumbu na yo lobby ozala mama ya bana est-ce que loko wana beauté ya nini na bandeko na bino ngana boloba ke loko wana esala na passe esala passe makasi parce que nzoto mwasi eza baba nini eza nzoto mo eza sacré donc eza n'importe qui te akomona place wana eshoka makasi mais nango pesa bakonsi nga nayebi ke na monde ya cinéma kaka te parce que je ne pense pas que ba batinde mais o eza mingi eza nyoso to eza ba artiste nyoso batinde bazaka ba eza ba artiste so eza ba artiste c'est que faut batika ba ndona nga eza bien te parce que lelo toza o tozali totala présent mais lobby futur na biso ezali donc to soignera déjà lobby na biso to mi pesa respect to mi bombaka moi dignité en sala bien parce que ba son ba personnalité te ba son ba raté jamais que na wenze ina son ba personnalité parce que ba tout monde ba pesa na valeur non pour me taper sur valeur gérer yo mo mi pesa yo mo do eshoka makasi ba biloko wana yo mo mi pesa mais ami bali mususu be ba koma tellement moi ça est beau locataire azon mon aketam sur 500 moi 100 on a le lobby moi 200 qui a monde ko sunga vina ye ya monde ko sala so nini mabosa ke lobby ezali mon bali a promettre que na otine de lobby les gens n'a pas passé no sexe ce que ça za mutu ozo sala te toza le koso mbongo apesa mutu ozo bateke ta na otinda un jour to beba je ne bobi ki onga na utomona mikolo bi ke salinga nzoto malili on a utomona photo wana chérie neti nini baloba kati kasi yango na lobi ata moto c'est na ngai na lobi 3 photos obi ke akangi pena et puis aza mama na photographe ye mo wana nda akangi na nzoto ne donc elekelinga makasi akangi tolo akangi na se awa akangi na ninga sima donc biloko bongo vraiment mutu wana pe omona mot de passe na ye ya téléphone ba yebani na mwasi ya poto aita ba ko publier comme bango ka mabe basa poto bazana bango ka mabe basa poto eza mabe te problème eza mwasi moi est-ce que basa poto basala basu nyonso basala basu nyonso eza pe biso ba actrice eza lokola ndenge bapapa na bapesa na conseil boza ebele papa Anatole Mayaula na bwana Dadieska solution Dadieska Justin Sukama eza bato ebele o basala eloko wana mpona biso basi nanu toza atleti neti nga nayebi ke naza actrice fona mibomba mais eloko ni eyela biso monso mo ozuji mbala poto otali aza marie otali minuit surtout WhatsApp ebimisaka photo ebomba te le temps ozobenga appelle ekoti moi ça sani héros ata soki balukaka mobile ata so bwana bolinga modèle nini zata na maîtrise bino bandeko na bato kosala yango tant so mibimisa déjà
et pas ya mwasi na ye ya ndako mwasi na ndako ayebi deke tala moto abima azolakisa ta mosu bana parce que ngai eloko wana na yokango na yokango donc esalanga soni ke mwasi ya ndako na bana ne bavandi bakatala bateatre bande babengaka bateatre na biso bafilme na biso mais mbala moko mwasi aolakisa na miso ya papa abi tala mwasi ya papa na bino. Ah bon? Donc eza quand même pasi soni hein tant surtout sozo yima mbala bato yeba omibomba conseil ngana ko pesa ngwana yeba omibomba. Alors je l'aime c'est pas ma casse na conseil na yo mais eloko wana yango lelo babi ebimeli bino ata mabana ngo ya poto po mutonga poto pe aza na famille ya Kishasa mabana ngo pe ata ya ki au monde lelo so ba lakisi ka je l'aime pas maboki abi si tu ya biso baloba euto yeke te problème ezaka réputation na biso ebeba bayebi kete bafio basalaka nde babengaka maboke théâtre bazala bandumba basalaka boye bazomosala boye mais ezala yango te. Est-ce que bakosaka mpe yaso? Oui bakosaka. Ah je l'aime kindumba na biso parce que eza kasi babando bayesi kote babebisela bino biso nyonso toyesala teyo osika toza daya na bane ena bana biso bayeba sai na baina na pamba kaka me bazala ba vitesse à danger na internet géri ngaso na lobi na sens que biso nyonso réputation ebeba parce que eza bato ebele oyo baqualifie biso mabe eza ba place mosusu okokende boye baprésente oki artiste de comédien na place mosusu bahonore yo mais na place mosusu badégradé lo bakiti so mpe babineti pa maabokilo neti pa maabokilo nga maabokilo na nga je ne pense pas oboyanga je pour na pembe pour na conspirance beni non maabokilo tobengi maabokilo mais quelque part a maman pe pour nga yo nde ko convaincre babokilo na yo façon na yo de se comporter envers bango envers mobile na yo mobile à convaincre famille na ye omoni c'est mobile ayebi dire que bien famille ayebi dire que moi ça na za tout likolo bazana facilité avec son balle que biso wana quand on le bi euto yeti biso ce que on mort de ba nyandi ko siko moi jamais na otika ga ya yone bima biso de ba nyandi ko dans le sens on a que ba ma bokilo quelque part toza bana bino abasi bozora biso lokola moto azosala mpe na bureau ana société azosala mpe na entreprise moko parce que eza mosala na biso kotalama na télévision yango te esalaka ke tokoma bamoin sérieuse bio bamoin sérieux donc tozalaka me mibasi towana bacatégorie nyonso mwasi ndenge abatela mobali na ye mwasi ndenge azalaka na famille ya mobali na ye donc mutu ana façon na ye so bozwi par exemple ke ndeko na bino moko abalaka actrice asalaka bo azongisaka boye bobande bango me bato nyonso te donc mwasi ana bafaçon na ebele boyamba biso na mabota na bino soki mwasi akoti deja na libota ya mobali na ye aza na kombo wana en tout cas bolinga ye ndenge bolingaka basi nyonso parce que ya biso ekota tobimaka na écran mais ntango mosu mwasi mpe bokokende bala wana bomoni ke ye asalaka ne théâtre yango te mais akoza mpe mabe koleka ya mwasi oyo abimaka na écran donc via hypocrisie ezala bien te mais boyamba biso bolingaka biso eza basemiki tozala vraiment na posa na bino parce que toza na bafamille bakosala na libota d'ailleurs tozalaka na deux choses différentes donc ntango nazojoue naza gelem mais ntango nakiti na scène nakomi gloria o boyebi donc bofongola mitema mpona biso so mwasi alobiki abala seke azwi décision obala aye mpona kosala bozoba te aye mpona adétruire ndeko na bino mobali. Merci beaucoup, j'espère que wana eza jelem azolobela bino bato nyonso to bozolanda biso na baconseil na ye na makambo na ye nyonso to alobeli bino wana et puis baactrice ya cinéma baza mpe lelo basi nde na mabala lokola Amanda Feza pembeni ya papa na biso abe j'espère que na libanda na mboka kuna couple moko kitoko donc baza malamu vraiment jelem nakena mwa songisongi moke baartiste maboke to ya théâtre to ya film oye mystique musicien na aéroport na Dubaï je l'aime mpe na Dubaï musicien na Chine je l'aime mpe na Chine pale mpe tomoni standing sapa tomoni ke théâtre ezofuta sikoyo makambo alela lesili mpona yo efuta mpona ngai te mpona bino mpe bato bozosala mpona ngo pale ça va je l'aime ça va mosusu azwaka $1000 $10,000 par mois soki na motu te osapelo
donc tout des au sale tant aux raisonner qui n'a ça dans la famille faut se organiser na za bien na fina qui ne bosso na la suite ya ba oboya ya ba no ba obota ma ba zande mais les autres qui théâtre donc ba mongo to mona artiste to zo mona théâtre c'est que ba mongo za ba monga makamususu monga makamususu uta ba continue showbiz bata théâtre mingi pe ebele ba komi ba PD voire même pe bana basi peut-être to qui lesbienne to monde moko boye ya mulili akeba ke osokolele tijele mninga zaka o mama moko sokola nga ya sokola yo po mo ba biloko mo boye ya ngai eloko wana penda ya ba ke mama sokola ngai na ndimite na ndimite parce que na kena bisika moko te ya biloko ne ko soti wana yo ba matu mususu non ngana oloba batu parce que na yebi batu te na participer na elo na bango te moni bato nyonso o bapte bapesa anga conseil eza ko ba gi masenga bapesa anga ba conseil belé ke yeba ko bunda kende liboso ba koskilawu donc presque bango nyonso bapesa anga ba conseil ba maman Emily na Lyon maman na Trésor Ngando bapesa anga ba conseil ya ko yeba ko travail na ngande et ça la kena kende liboso et bosko ki peda ba ya mibala te na assista pété de témoin za témoin na bango témoin na vuango ezate même ya ba lesbienne ngana na côté ya na te toté na te ma kaska ba histoire ba ninga papa mona maman ba bundara mo sina na ngamba lupango bosa ele théâtre mais bino mona bosala ti José Mandango zo kane makamba olo bana ngai donc eza pasi yo eyaka likambo mais so ngana na problème na moni ki mabe moko eza pas gérer ko betox na obenga ona ote ya yo ata na téléphone ata so to kutani te na ote ya yo bona téléphone so abude aboyina o so abuda bude ese ngali ana ndaku na yo bien conseil na des importants pas na so yo ki conseil na ngate avant un jour ezongela Merci beaucoup Toromo qui est na suka émission na biso GLM. J'espère que tu sololi ma solo no soto ko solola pona ndenge makamangezo kende. Donc GLM Toromo qui est na suka émission na biso mais to ngi to salo eloko moko o to ebite soko e déranger to poser ba question mo boye o répondre biso ka par vrai ou faux. Poser. T'as la caméra. T'as la caméra. Bien enregistré sur ngone bisanga kena obanga raté donc so ba poser likambulo bandenge ezali bande nyonso Ange Miranda nenga oyebi donc na obanga été mama Blandine Sondu na obanga été mama Blandine voilà t'as la caméra je l'aime vrai ou faux je l'aime akendaka boma pa mama moboye oyo asailaki biloko azala toujours là il est faux na oka peli kamba baloba mingi baloba mingi to bokenda bako na baki no vrai ou faux donc quoi il le dit faux tika na bongo vrai ou faux je l'aime abota na mobala théâtre faux parce que na bota avant na kota na théâtre ok faux et ça le onde et ça nga mabete et c'est qui singa je l'aime toi batu chérie et ça nga mabete bande wana nga na bota bobiro nyuso batu boyebanga tona yo bana musalo yo boyeba dia ke je l'aime ana bana misatu nazaka peka na bana na misatu ibo likamba boma pena en tout cas mais quand même obio yo kangwa oh na yoka ya ba Congo que monite ngai la place musula fanda makama ba publicité o batu bazo sili sanga loposo batu basi sanga loposo lokola belle muduba muduma bazo si sanga pe loposo babi mwana mwaso ana kisi moko oko imaginer te Georges Ndombas donc j'aime ana kisi oui na ana kisi na ndimi yango na avoué na ana kisi ya makasi mais ya nzela ya boma te ya nzela ya ba Congo te ya nzela ya bandundu te soki wapi te mais oazali kolona nyonso azali momo dembela ka bongo bon les akisi besoin le sambo angaye wana kasi le sambo ne ka nyonso ti papa na ale manzengo le sambo le ka nyonso o aleki nzambe azate ata otepi ata okoti wapi o adore nani ezana mukolo kozongela yemei nganga ya banganga
Voilà, alors Hervé Moyo, j'espère que tu comme la shit, toi tu que la GLM appelle ça ba fan né surtout ba linga kay ba ndeko nino surtout ba talake à travers ba film ça et la bango et puis mot de la fin na yo ezani na bato nyo surtout ba landio et surtout lelo eza anniversaire na yo. En tout cas na komisi nzambe makasi, na komisi vraiment nzambe makasi na oya saleli ngai parce que 2016 na fin ezaki na donc na fin ko toté 2016 to bandaka na main o papa na nga tika ngai ezaki pona ngai ezaki vraiment choc ya makasi pe moto na zaki na ye o azaki coach ke na koza na moment moko boye ke na koki souté likamoko ezo choquer nga na okoka souté mais tant molimo ne nzamba zwango ezali na moment openda na mituna ki nzambo yo ki ngate pona nini mais eloko liboso eloko so na yiki komi lobelanga bite o eza ba piège nzamba ngata elisa monene na ye mais ceux qui ba olba kena finga nzambe jamais na finga parce que ye mutayebi yepe mutayebi tina nina tikelinga na mokili apesanga pe bana apesanga pe bandeko donc entourage nanga eza quand même bien ezaka très bien yango na komisaka ye na bandeko nyonso o ba soutenaka ngai na ba appel na conseil en tout cas nazo pesa bino bambote belé eza kwa dadi ndembo bisiko zali bambote belé tika nzamba batela yo Balex balembolo nzamba batela yo ma chérie Abigail Matundu na Chine na peso bambote belé mate mater na peso bambote belé Kija Bokope na pesi bambote belé pe Jimmy Achoki donc bino nyonso obolinganga makasi na linga bino mingi pe libota na ngai bana na ngai Chancelvi na pesi bambote belé bisika zali nzamba continue ko batela yo ma chérie moi na nga pena o passe ya liboso boyebi ba maman pe bisika bozali passe ya liboso ne salaka Chancelvi na pesi bambote belé pour na za jeune fille na za jeune maman pour na boti moi na 15 ans il est na mois de mars encore sa saison. Donc on appelle ça Glovi, Bambote Belé, Linda. Moi pour le moment la cadette, pour Azaka toujours wana. Na pesi Mama Lekabana, Aisha, Ngana, Bambote Belé, Libota na Mobimba, Mama Sylvie, Mboui, na Bambote Belé, Baleki nyonso bananda, Banies nanga nyonso Dorcas, Gladys, Davina, Mima. Na pesi bino bambote belé tika nzambe a continuer ko batela bino donc naza toujours na bino elongo na pesi maman Chantal bisiko zali bambote belé nzamba continuer ko mona bino mais dad SK x3 merci beaucoup. Alors merci beaucoup, j'espère que tozaki elongo na GLM auto yambela ki bino Gloria Mambo artiste comédien nous a évolué pembeni ya Queen Mother via Kilo ya Monde et puis de la part il y a Hervé Mboyo Sinto j'espère que na baby sim kombote Sinto Iwanza na Sénégal déjà depuis le Sénégal na peso mbote belé Mimina Yanga na Sénégal donc bambote belé et puis bandeko nyonso to bolanda ki biso bo continuer ko landa biso bo continuer ko s'abonner page kaka on a lobby au beaucoup ko zobeli ko gérer Comtox page songi mabe et puis page mosusu ezali passage obligé ningi za songi neza oyi danger songi mabe songi mabe eza oyi ndapenda merci beaucoup. Alors Hervé Mboyo to sali bango kaka musala oyo ndenge za kaka pour to sepelisa bino. Quant à moi, je remercie Bino, surtout la biso partout dans le monde entier. Nous avons des sites différents. Et puis, la chaîne bientôt dans Mwanda. De la part, il y a Eric Ladika. L'émission est vendue les Camerounais. Tout à l'heure, on a Mwanda. Et puis, ça a plaisir. Et belé vraiment. Tu es un cher Francis, tu es un peu sur Bambo de Belé. Ngimbi Mabia la Mobali ya Mamba. On s'appelle. Peso bambote belé moi ça n'a pas qui moi qui n'a pas so qui n'a pas bibi Rita la peso bambote belé justement na ngana bossa na ndeko na ngai bien sûr natanga ki déjà mais na bossa ni ko tanga mbali na ye avec alinga ke mingi bato ba interpréter mo mabe na pesi bambote belé na motema ya bibi Makoma Fidèle Kayongo do bisika ozali penda
continuer ko batela ye, continuer ko zana ye, ataza musika, mais toyebi ke bozane toujours ensemble. Nzamba zana bino, na pesi ba chef nanga, na boy ba sa l'injustice parce que na tanga ba monsieur Luanda. Ba comment signaler biso déjà, ba comment signaler. Problème exact, na pesi Christian Doze, Jika, les bourgeois, papi ngana les bourgeois, na pesi le mambote belé, bureau mobimba. Groupe nouvelle vague mobimba. Donc toza ebelé la linga bino mingi, maman lima bino nyonso ba gros bisous. Merci beaucoup. Super ngala 9 lumière coordonné comme solo ngozo coordonné. Quant à moi na okutana bino ka émission koya pour ngana dessin site. Mwana mobalo abenda ka beauté te beauté deuxième république Géry Kobetox bana moi Simoko. Alors j'espère que vous voyez ba yeka bientôt vous voyez. Et puis ba fan nga nyonso tout les 11 mars double anniversaire il y a Géry Kobetox et puis il y a moi on a publié na Facebook Grady Mbaya Fitir Djogoya RDC mais club né dans le qui était donc vous banda déjà hein déjà avant le 12 mars fêter 16e anniversaire. Voilà alors Hervé Mboyoto ça la gagne Tolobaki tout coup une émission Goya bye bye on se retrouve l'émission Goya bye ciao. Salut à tous les fidèles. Ozalo Koso. Géry Kobetox dessin ici. Ozama Desu. Moi na mobali abenda ka beauté deuxième république Géry Kobetox. Simbwa kekele na mokongwa mwana zoba. Ata toliaka na yo. Ata tomelaka na yo. Osa kolia mbanga na yo kiposa lambango na